Bote bandeko, lelo nakolakisa bino ndenge na lambaka madesu na ngai ya pembe. Donc pona madesu bozala na besoin ya madesu ya pembe, huile d'olive to huile de palme. Nga lelo nakolambela huile de palme. Oza besoin na adobo, ail, purée concentrée, tomates, matungulu, cube, feuille de laurier na maji ya mai. Nakolakisa bino madesu na ngai yango oyo natia yango na kati ya mai. Bokomona madesu mosusu ekomata. Donc madesu oyo emati yango nde bokolongola eza ba madesu ya bien te. Nakotika madesu na ngai ebela pendant 1h30. En attendant que madesu na ngai ezotoka, nazo sala sauce. Donc awa na tchemwa huile de palme na nzungu. Voilà. Nakataki déjà matungulu na ngai yango nde nakobakisa. Voilà. Matungulu il faut soit vraiment temps ya ko kalingama avant ya ko bakisa ba ingrédients mosusu. Donc na otika ngo vraiment ekalingama bien avant na bakisa ba ingrédients na mosusu. Bon, laissez bien mijoter. Là maintenant je vais rajouter mes ingrédients. Moi cube ya mai, donc yango yo. Nako bakisa moi noix de muscade. J'avais oublié de mentionner la vidéo précédente. Donc noix muscade et belete. Nako bakisa moi ail na ngai ya poussière. Voilà. Nako bakisa moi adobo. Siko nao bakisa tomate na ngai. Oyo eza tomate oyo etikalaki yango na osalela yango eza congelé boye. Nazo balola moto eleka makasi te sinon biloko ekozika. Donc voilà, nazo balola. Sikoyo nao bakisa tomate na nga concentré. Nakotia nyonso te. Nakotia katikati nango. Po oyo pe soki otia yango ebele ekomisaka biloko bololo. Balola. Naobakisa mai mukie. Awa naobakisa mwa mai. Mai oyo eko servir biloko etoka pe ezika te. Naobakisa na ba cube na ngai na feuille de laurier. Feuille de laurier na bakisi yango ya.
naotika biloko na nga etoka malembe. Donc kotia mai ebele na mbala moko te, natiaka muke na ba ingrédients mungwa et tout consort. Faut komeka de temps en temps soki eza selon goût na yo. Awa bozomona sauce déjà ebeli, mai kotia ebele te, donc sauce ezala mwa bloqué, ezala sauce moko ya mai te. Madesu na nga pe yango yo ezotoka déjà bien, ekomi kolemba. Tango madesu na nga ekolemba bien, na kosangisa sauce na nga na kati ya madesu, après na obalola. Madesu na nga elembi, sikoyo na kosopa sauce. Kuku résultat ya madesu na nga yango yo, donc nasangisi madesu oyo natokisaki na sauce na ngai. Tango botokisa madesu na bino bomona mwa mai ekotikala, mai wana bobwaka te, donc bosangisaka madesu na sauce. Madesu na nga na kolia yango na loso na bacote fumée. Bacote fumée na nga na komandaki chez MG Cosmétique, baza pe na Instagram, donc bobetaka MG Cosmétique. Baoteka vraiment ba viande de bonne qualité, baza na Belgique pe na Congo Kinshasa. À part ba cotis fumé, na komandaki pe saucisse na nga. Donc ba saucisse déjà na mekaki eza vraiment de bonne qualité. Saucisse na bango eza moins pimenté. Donc ceux qui bo commander chez bango bozala vraiment de site